janvier o Chaka Congo akufa ti lelo Chaka Congo nanu akundama te. Bande onanga bozaki ebele ya contacter nga pona oluka oyeba eske Chaka Congo akundama to akundama te. Eyala bande ko musu batie même ba photo nde babongisaka esika ofale balelela Chaka Congo. Chaka Congo obo omona basala na veille mortuaire. Na veille mortuaire esalema. Bate bele bayibi ke Chaka Congo akundama. Et à peine à battre belé baïbi que ti lelo Chaka Congo akundama te. Alors bande on a noté la bino quelque ba audio oboroyo ka explication claire pourquoi Chaka Congo akundama te. Boroyo ka pourquoi ba poussa ki lisusu makambu ya Chaka Congo. Alors mutu ana sima makambo yo eza Margot mwana ya Chaka Congo ya liboso ya mwasi. Ye moko ana sima makambo yo. Lelo boye opesa ba comédien faute, ba comédien mitema mabe, gouvernement. Ezuka matanga Jani Fai, mais Chaka Congo basundoli. Chaka Congo basundola ete. Gouvernement ebimisa $50,000 pono kunda Chaka Congo. Marai mutakendozwa mbongo, kendozwa chèque wana pono kunda Chaka Congo. Alors mwana ya Chaka Congo nde aza source. Soki ti lelo Chaka Congo azaka na cinquantenaire. Soki ti lelo 2 mois na une semaine Chaka Congo na akundami te. Eza pona mwana ya Chaka Congo yemoko. Bandeko bolanda Irsi Botelo TV, bonjour, bonsoir. Wana boyebi e depandaka nango na air oyo okolanda biso. Donc, elingo laksake na R.O. kolanda Irsi Botelo TV, yondo koyeba okozwa bonjour, tope okozwa bonsoir. Alors, on a pesi bino mbote na kombo na Yesu, mbote esika nyonso bozali, kande na lobaka na bino, soke zambala na yo, iya liboso, okoti na Irsi Botelo TV. Alors, ko hésite te ya ko s'abonner, ya ko liker, ya ko partager, ba analyse tope ba émission na biso. Alors, to partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager partout nzambe a kopambola yo. Toyena likamba Chaka Congo poto moni ba question eleki ebele. Batu pe ebele ba olinga ba comparer liwa ya Chaka Congo na liwa ya Jani Fai. Oui, mutu moka bungi te ke Chaka Congo asala ebele pona ba artiste mboka na biso. Chaka Congo asala ya ebele otokoki même pas ko compter. Tobano mona na ba matanga nyonso ya ba artiste soki kake ebetize soki kaka ezwa mwa temps Chaka Congo soka kotika ba bureau tanga obima solution ba ndozwama wala toyebi penza Chaka Congo azaki mokonza solution na ba matanga bato. Soki lelo bato bakomo comparer ote Jani Fai kutuboye bakomedia basundoli bakomedia ta moko asundoli matanga ya Chaka Congo te. Eloko o famille ya Chaka Congo esala epesa bakomedia bele pasi epesa ba artiste bele pasi esaka ba artiste comédien te ba artiste nyonso en général esala bango bien te. Bayo canceler sorti bayo ko annuler sorti ya bemba Chaka Congo kaka jour ya veille mortuaire. Batu ba dépensaka kaka na veille ya veille mortuaire nde bayo ko poussa sorti ya nzoto ya Chaka Congo ti lelo sans suite. E batu ba komo ko suspecte marai ote ye mutazwa kimbongo marai alia mbongo te batu ba suspecte ye marai alia kimbongo marai aloba kibwe e asala kibwe mwana ya Chaka Congo ana posa a bénéficier na liwa papa na ye. Ana posa tonga mapangu, ana posa zoba mbongo, ana posa vina ebonga, comme papa na yazaki na ye na mbongo te, comme yaza na posa bénéficier na liwa ya papa na ye. Yango bomoni ti lelo, Chaka Congo ana nzota malili.
Siko gouvernement esala nini po gouvernement de esala ki musala nango basala ki gouvernement sali musala na ye kande balobaka soki artiste akufi gouvernement ezwaka charge epesaka mbongo gouvernement sali oyo esengelaki asala mpo na famille ya Jennifer tomoni gouvernement asali oyo esengelaki asala bale mbongo te bakundi mbamo ndeko na bango sikoyo ya chaka Congo eza ekomi mwa banzela ebele ekomi kota boye ebima boye esala boye eske eza faute ya baartiste to ekomi makambo ya famille eske eza ngambu ya baartiste to eza ngambu ya famille na ye moko soki ezalaki ka mpona baartiste me chaka Congo esi akundamaki me comme eza mamba famille comme eza mwana na ye ya liboso Margot ya mwasi ye moko azo asime makambo o nyonso alors bokoya kokokanisa yango na makambo ya papa Jennifer ndenge nini donc bino posa na bino eza nde bomona ba comédien babimaki kosala ba émission pona Jennifer nde bozela ba comédien babima basala pona papa Chaka Congo non eza sous problème na bango te Ve mortuaire ya Chaka Congo tomona batia même ba podium na place des artistes tomona ki batia ba podium basala ba banderole nyonso basala Bartiste basala nyonso wana ba installa podium pona veye mortuaire ya papa na biso Chaka Congo ba bongisa na mone na page mo lobi na Facebook batu batie ba photo mukolo page wana akomi ke Chaka Congo na akundami te me batu baye ko contredire balobi te Chaka Congo esi akundamaki takutu ba preuve yango ba photo yango esika matanga na ye elelamaki mais batu bayebi te ke banilaka matanga ya Chaka Congo kaka le même jour ya veye mortuaire o ba installaka bongo combien ba dépensaka pour no louer ba biloko wana nyonso combien o batu ba dépensa pour na matanga ya Chaka Congo mais sibitimaka abwe banilaki yango bandeko ba audio ezali mulai na otela bino bolanda explication claire pour que vous comprendre eza nango te ke o po bakundi ya Jennifer ba okunda ya Jennifer e créer ba polémique o ba kaboli o ba kipeka ya Jennifer ye ba bwakisi na yakika ko éclaircir bino ke gouvernement e bwakisa ki Chaka Congo te explication na pesi bino bokoyo kango na ba audio na otiela bino gouvernement e bwakisa ki Chaka Congo atamu kiete basokipaki na ye basalaki o esengelaki basala $50,000 eza ebele tala eza mbongo ebele osombeli pe lupango eza mbongo ebele oye bimaki sans compter ba contribution ya ba star ba contribution ya ba artiste ba contribution nyonso ba artiste ba kontango te mais mbongo oye bimaki na gouvernement ezaki $50,000 sikoso bobebisaki deja ndambu na oluwe ba biloko na oluwe ba tante na osala ba banderole na osala ba biloko nyonso oyo ebebaki koluwe ba kiti koketa na place des artistes po baluwaki deja nyonso tibaya kopusa tibaya kolobaka te ebima lisu te bamiluelaki deja ba biloko ebele mais comme bayoka na kite comme mwana aotala pe intérêt personnel ya ye moko ayebi kaso bakundi papa na ye ali su na place olela te donc akomisi shida ndenge tomonaka na matanga ya mama na biso Shako ezaki mama Shako o famille na ye komisaka matanga kope nde bomoni matanga ya mama ya papa na biso Chaka Congo ekomi kope pona mwana na ye alinga se retrouver asomba ba jeep asomba bandaku ndenge toyoka
Alors, on a tous abonnés sans plus tarder. On a le audio boyoka. En tout cas, eza vraiment moulay, eza 2 minutes pour supporter pour comprendre ma cambunio sur kaka na audio on a noté la bino. Na audio on a noté la bino yangonde pour comprendre ma cambunio sur na 4. Alors, si vous avez baladi bosso au coach na Irsi Boté la TV, s'il vous plaît, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Boté la ngaba j'aime bien, tout partager s'il vous plaît. Changer pourquoi lever saka akufi na assassinat bandeko boyoka boyoka bino batu botuna nga pona bakundi to te boyoka na bakunda te c'est-à-dire azaki maladie vie akufi en hôpital oza na ngiringiri wana botela nga ba jeune bandeko na ngai jiva ngiringiri vie adaye oui maladie vie akufi nango maintenant vie akufi le 26 janvier Martin vie akufi le 26 janvier 2024. Alors, le lot osa le 1er avril, c'est-à-dire le 26 janvier. Puis le 26, hein? Le 26 janvier. Le 26 janvier. Boyoka, hein? Le lot. Non, bakunda chaka Congo. 2 mois, 1 semaine à Katamok. Alors, tant que le vieux a Koufi, oui, bien, Namboka Nabiso, ceux qui artistes, c'est Moka Koufi, parce que vieux Congo, Chaka Congo, as artiste. C'est la rabat j'aime, s'il vous plaît. Asali, ASBL, Moko, artiste à danger. Oye, Azale, que représenté en moi en tant que président. Alors, structure, on a pas qu'il y a qui toko. Structure, on est sungi, batebele. Artiste, non, en général. Non, soana, grâce à Nzambe, ou inspira qui n'a Chaka Congo. Le levé à Koufi. Martin, ça fait mal. Comment on a chaque Congo, à ça la 2 mois, 1 semaine, chaque Congo. Les sons vivants, les vieux, ils passent tout le temps à la télévision. Martin Engibno, chaque Congo, tout le temps. Pour appeler Dakar, à ça la plaidoirie, pour un artiste musicien, artiste peintre, artiste chaque Congo, ce qu'on est là, au monde, matangana et solution, via chaque Congo. Il y a partout. Chaque Congo azali na frontière te na mboko na biso tanzania bomoyi lelo chaque Congo ça la 2 mois 1 semaine kati ya morgue ça fait mal. Martin Engi marai papa ya bébé Nsanda na ba démarche na ye tango kiki mutune chaque Congo akufi marai alunga mikili aye Kinshasa ayaki makamune mususu akutana liwa saka Congo marai abandu beta ba porte marai kena ko beta porte wapi la présidence de la République. Notre chef de l'État, garant de la nation, Fachi Beton. Moukouatombolo, je le salue à passage, chef de l'État. Ayoki Marai, Bajou Basali chèque. Non, tant à montant. Chef de l'État. Fait sur tête que tu l'ombo. Ni gouvernement, présidence de la République, bureau, présidence de la bureau, présidence de la République. Le président, il était moutagera Mokoyo. Président de la République, il était moutagera Mbongo, présidence de la République. Structure et administration Bezawana. Chef d'État a sali, Basali bureau naï et sali chèque. Une affaire, il y a $50,000. Bapesi Marai. Marai a vu chèque, mbongo wana est à disposition, il y a banque moko boui en place dans mboko na biso. Parce que Michel le Kebele, mibe ko likonzi ya mboka et petit ça, autant on a monté ko le $10,000. Marai a jumbongo a tina banque moko en place. OK. Ake a moni famille. A une famille que non, frais pour une organisation de l'obsèque. Il y a chaque Congo et ça donne à disposition à Bino. Alors, famille, bon s'organiser pour beaucoup de chaque Congo. Il y a beaucoup de ça là. Vous voyez? Martin Engi, Bicho Tozo Zela, ma programme de l'obsèque. Déjà bon, ils ont à disposition pour beaucoup de chaque Congo. Il ne faut pas que les bimaki soi-disant les faits marai adamela lukuta papa c'est bimaki boye marai avec $15,000 après si famille ou non marai tu ko sima mbongo boye une espèce boye c'est l'échec
mbongo eza disposition ya banque botelanga bageme la famille botela bageme banque wana te parce que bosabone botelanga bageme bolake video mbongo eza disposition ya banque mara moni famille boso organiser bovanda nous sommes des bantou tala cheki yango oyo mbongo eza na banki boye Martin Engi ozo ça passe ces années moi na Chaka Congo son fils en fait sa fille est née comme on dit Margot Ntsasa. C'est ça son nom. Abandi ba démarche pour l'organisation d'obsèques. Ba corps ravier, ba tchengo na morgue. Il y a cinquantenaire. Victoire Martin Engi makambe banarte makambe bandi. To vanda boy Margot misa so programme mate. Ba podium na ba victoire à code si personne unité. Établissement public unité moi ça na Tamboli. Ministère unité Margot à Tamboli. Kokota oneza pona ni. Pendant que Luka Fanga, pendant qu'on a vieux. Mais il y a payé 50 000 $. C'est que pendant Margot, moi, il y a Chaka Congo, sa fille est née, 56 000 $, wana, et ton diété. A Koki, a noté, a commissi, et bembe, a papa, naye, commerce. Maman, mon matanga, basa, nango commerce, c'était Margot. Tu vendis tous les programmes, et bimi, à bon uniforme. Il faut pas qu'on a vieux, le 16 mars. Faut qu'on vie. C'est-à-dire quoi? Les 15 et Tomaki vendredi, veillée mortuaire, na place des artistes, on a la victoire. Samedi, enterrement. Bakunda vie Nchaka. Yaya, tu préparé pendant la journée, le vendredi, là, pour toi qui est veillée mortuaire. Tu vas n'aboyer Martin Engi, tu t'es l'aboyer, excusez. Lettre moko et bimi. Lettre et bimi. La lettre de Martin Engi va commune une chère en tête, va très bien. ASBL, artiste en danger. Hommage à Langu, Massima, Chaka Congo. Avenue le Kolama, numéro 1, commune à Kassavubu. Martin m'a communiqué. À la veille, il y avait mortuaire. Communiqué et Bimi Martin Engi, je crois, réalisateur, a communiqué, voilà. Communiqué Bimi Martin Engi, communiqué Martin Engi, communiqué. Pour des raisons d'organisation, les obsèques de artistes, musiciens Chaka Congo, décédé le 26 janvier 2024 à Kinshasa, prévu initialement samedi, le 16 mars 2023 sont reportés. 2024, oui, enfin, ça coûte erreur. On a bien parce que au moment où il est là, 2023, on a pressé, il y a moi, on est Marco. Bagafana nous. Bagafana nous, awa, pour na collègue na trembler. Au lieu de 2024, c'est 2023. Bon, ici, les gars, 2024. Non, Martin, ton internet, on a internet, va kata gaf, basaka nangai. Et ça, lettre oyo, basala gaba gafa nango déjà. Au lieu de 2024, erreur et samine 2023 sont reportés à une date ultérieure. Ultérieurement, Tobengaka. Ils ont écrit à une date ultérieure. C'est-à-dire, date moko et banité. Bah, comme sous awa. Nouveau programme vous sera rapidement communiqué. Communiqué signé pour la famille Langu dit Massima Margot, fille aînée. C'est elle qui a signé. Il y a une famille à Chaka Congo. Bien sûr, sa fille est née. Chaka Congo a de côté. Nasi côté wana tolandiango penza bien. Eza réponse na batu nyoso obo komelanga na batu nyoso obo tunanga à propos ya makambu ya papa Chaka Congo. Réponse na bino yango wana bozwi. Donc Chaka Congo akundama nanu te ti lelo. Mbala liboso komona star to artiste aoumela maka asala 2 mois na une semaine. Eza mbala liboso. Alors, jusqu'à présent, tous appels na date te. On a communiqué bino, kabalobi quoi sali 2 mois, na 2 semaines, na une semaine, bota ba pesi date ba bi mukolobwe. Jusqu'à présent, en tout cas, date pesa minante.
na date ya ko communiquer bino te po date nanu epesami te. Soki date epesami tokoya ko communiquer bino. Comme date nanu epesami te toza pe na date ya ko communiquer bino te pona matanga ya papa na biso Chaka Congo. Alors to comparer lisusu te na Janify po eza siko problème ya famille na ye tozo tale la famille na ye mukolo o famille na ye bakoloba ke bakomi prêt pona bakunda papa Chaka Congo bo mona to ya pe liboso na bio to yo c'est la bio sous émission que voilà famille ya papa Chaka Congo ba décider bakunda siko papa Chaka Congo to koya kopesa bino programme. Alors ce qui toye na programme mon côté eza que pour famille nanu ba décider te mwana ya papa Chaka Congo Margot nanu a décider te. Décision nanu ezwami te. Soki décision ezwami makambu tout ekosalema po côté ya mbongo makambu tout eza déjà ok. Baza déjà na mbongo au moins balia mbongo. Poso bale mbongo wana nyonso na ndimite ke gouvernement ebimisa sous deuxième mbongo. Pona mutu moko, je ne pense pas. Alors soki balie mbongo te wana tokoya kopesa bino lisusu communiquer tokoya lisusu ko informer bino ba programme nyonso ndenge ekosalema. Mais pour le moment nabiso nabino tozotalela famille ya papa Chaka Congo. Alors merci na bato bolanda Irsil Botelo TV s'il vous plaît soki okoti partager lenga information oyo na bato nyonso ba comprendre tope bayeba ke papa Chaka Congo tilelo nanu akundamite. Alors bo partager lenga émission oyo s'il vous plaît. Ezana bato ebele bazo se poser ba question, ezana bato ebele bazo mituna, ezana bato ebele bayebi ke esi akundami, ezape na bato bayebi ke nanu akundamite. Et ozala bien de konanga o koti na émission et ozala bien de konanga o otali ozo kanga iti siko tina suka. En tout cas partagez na WhatsApp, partagez na Facebook, partagez partout ça na bastati, tindela bandeko lien, tindela bandeko message na messenger pour que ba partager information oyo et ozala malamu mingi. Tangu pe okoti na Irsil Botelo TV tolobara toujours likambu ya ko s'abonner. Alors tango s'abonner, cliquez cloche ya notification pour que prochainement tango tokoya na ba analyse topé ba information mususu pona kopesa bino ozala mutaliboso oyo okomona yango donc o raté eloko moko te chez Irsil Botelo TV. Alors ezosenga kaka o fina donc cloche ya notification donc activez cloche ya notification pour rien rater nyosa oyo koleka awa na Irsil Botelo TV. Tielanga j'aime bien, tielanga commentaire bien, saelanga partage vimba nzambe ako pambola yo. Wana tokutani à la prochaine occasion soki Yesu a zongite. Bisous, bye.